moi na moi si a écarté ma colo au senti que sexe ya moi si likolo monoko na yo ezako azolié ça yo pena sexe ne ya polié ça na dolali mo senti moi ça azolié so sexe na yo et nzamba bande ko permettre biloko wana po atalisanga ke babaje ya bakave wana ko sisi sexe à mobali ko sisi sexe à moi si ba biloko wana eza ba biloko mo ba pratiquement sodomique et Dieu n'aime pas ça. La bouche c'est pour manger et pour adorer le Seigneur. Mais tant que yozo zongo zo ke no tchango na ba partie intime ya monte sika ba règle zobima sika bo sote zobima eza ba biloko eza ko honorer nzambe te me ba tebeli ba ba en haute na ba neuf ma ko senti ki na bien moi si wana ye na kata makolo nanga abani ko sisenga ba partie intime nanga po ils avaient raisonnement te non live dans mon film d'horreur au total na TV nga na vivant yango na mokili boemi supolele donc na koma ki vraiment liboma na vivre ba oppression moko terrible na koma écouter au sambela nzambe bomanga ba si de rencontre mingi ezali ba endroit moko diabolique za endroit moko satanique et bato misala ba mingi bayaka ko se loger wana na but ya koluka ba proie si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui yandankala na bande kulinga basi et pamba na ba réseaux sociaux na ki ko s'enregistrer na kati ya site moko ya rencontre ya ba amour site en commun en bado bado voilà OK na ki ko s'enregistrer wana et na ki kukutana na mwasi moko ya mundele ya kitoko fi wana et puis ngalo na lingio na sepeli na yo vraiment est-ce que ko la kisanga nzoto na yo te et puis ngana la kiseto na e ngapena kono sala na amour à partir ya vidéo et pas sur la kisanga to ça vraiment pour na vidéo et en plein na zotala ka ka live na fini kutumé souté abongo na mwana mobali mutakala me mutu mwini live en plein vidéo et salinga somo na kati vidéo. À combien de messages, je suis une diablesse, je vais détruire ta vie. Si tu ne veux pas continuer cette relation avec moi, je vais détruire ta vie. Fille wana na linga ki na internet, a koma kisko ko bimelanga isikoyo na kati ya ndako porte bakanga. Na mona été toyebani pété car en internet ma koma isko ko salanga ba apparition moko surnaturel diabolique na kati ya chambre na kati ya ndako na kati ya ba toilette donc vraiment cette femme là venait me presser sexuellement sur mon lit pendant 4 ans aso ya pena coucher na ngola la pena bosu osatina ke moi sima vandelo na sexe ba no coucher katata osutu ka beba sperme c'est bimaki eza pe omoni ngo na moni na ba sperme bimi bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui yandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai Nzambe tolobate filoko tolobate Nzambe yo ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka ba Congolais na banzete ya mboka Congo boke bana pirate pour la COVID Sabamole Mpende Sinapetolo somba gamme ya pomade Awatoza masse yango na ba parti oyo lingi evimba sima ya 3 mois on fait résultat Salut la pomade Awatoza masse yango pas commune qui bokon na pomade Awatoza. Voilà, excellent, fidèle internaute. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Vous êtes branchés sur www.awatoza.com.
africainfo.net. Merci également à tous les amis de Franck Stemai et Papi à travers le monde. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre modeste personne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes visités bien sûr par un homme de Dieu qui nous vient bien sûr du Canada. Il est là. Je ne sais pas, il a un message à nous donner, à nous transmettre, bien sûr. Il est là avec nous, je crois. Restez branchés parce que vous ne serez pas d'ici, comme d'habitude. Il s'appelle Apo Kasongo. Bonjour. Bonjour mon frère Dissouka. Ça va? Oui, très bien, Dieu fait grâce, tout va bien. De poteau bien. Tout le monde a là. Vraiment, ça fait longtemps, vraiment. Ça fait longtemps. Alors, il s'agit de nous, on a eu un combo à Apo Kasongo. Tissiko za jeune. Mais il y a une casquette ébélée. Mais il y a aujourd'hui, il y a une qualité nini. Il y a une qualité nani lelo. Prophète Apo Kasongo, 100% Jésus. Depuis quand on commence prophète? En fait, peut-être moi historique nayo, prophète Apo Kasongo, on évolue à Kawapi, mais pas découvrir. Donc présente-toi s'il faut. Moi c'est prophète Apo Kasongo, 100% Jésus. Naza na Canada, naza na Canada na Ottawa. Et nazo qui appelle Yanzambe à partir ya mboka ya Ottawa. Mais nazala ki na Kisasa, nazala ki na mba vi moro boye ya biente. Mais Nzambe aki ko simba motema na ngai libanda mboka nde na yaki kozwa vision pe appel au que non fona sela Nzambe. Merci beaucoup mon frère Apo Kasongo, prophète Apo Kasongo. C'est depuis quand aux gens qui appellent Nzambe, ce que tu connais? Depuis quelle année? Depuis 2014. Hein. 2014. 2014. Donc pratiquement 14 ans aujourd'hui. Et non, 4 ans. Oui, 4 ans, oui. 4 ans seulement. C'est pas... Bon, en fait, tu as vu, en fait, Nzambe belé, hein, tu as vu, plateau na biso, na émission na biso. Dans tes circonstances, je suis na bela ki mingi, na zongisa ki boye. Et puis voilà, nous avons musicien, nous avons aussi Babakisi, contre-temps, nous avons Liboma et après nous avons Boy. Yo au Bongwani, et là on est indiopé au Bongwana. Ben ce qu'on qui est pas moi, moi si. Qu'est-ce qui s'était passé normalement? Vraiment, et là que ça là qui est na Bongwana. Et là na commis na Canada sika, na zalaki garçon vraiment ya bilinga linga basi, na baneko linga basi et pamba na ba réseaux sociaux na yaki ko s'enregistrer na kati ya site moko ya rencontre ya ba amour site en commun en Bado na Bado voilà. OK. Na ki ko s'enregistrer wana et na ki kokutana na mwasi moko ya mundele ya kitoko fi wana et singalo na lingio na sepeli na yo vraiment est-ce que ko la kisanga nzoto na yo te ngaka le même jour bolinga na ki ka le même jour ngapi natalika mundele. Bon, première fois pe na kepoto bon. Oui, ba communauté. Na yebi pe kombo na pete na mutu pe na bossa na ngo. Donc singa na l'accent to na nga et nga pe na komo sala na amour à partir ya vidéo. Yo la kesi mais ya la kesi ote. Yé pas la kesi ngai. Ni pas so l'accent to ça vraiment bolingo na vidéo et en plein na zo tala ka rabo live na fini kutumi souté abongo na mwana mobali mutakala me mutu mwindi. Live en plein vidéo et salinga somo na kati vidéo. À combien de message, je suis une diablesse, je vais détruire ta vie. Si tu ne veux pas continuer cette relation avec moi, je vais détruire ta vie. Et na kata na ngape vidéo et na luki combo na après na recherche na retrouvant au souci. Combo na la recherche en réalité avant même beaucoup de actes sexuels, combo retrouver dans la combo. Nazala ngo vraiment sur na moto salanga lavage moko ya cerveau pour moto na ndo solanae ezala ki Lucifer en personne mais à se déguiser à côté na kati ya réseaux sociaux parce que bande ko cibler vie na nga pour détruire yango mais le quoi dana bande ko kima da vie à monde mais comme j'avais pas la connaissance de la parole de Dieu naki ko tomber na piège ya fi wana mezaki Satan ele na yoka ta vidéo après quelques jours na lali na lotingu mamo melinga et à partir ya jour wana na commence ko mona ba oppression satanique ya sakanate donc fi wana na linga ki na internet akoma kisko ko bimela ngai sikoyo na kati ya ndako porte bakanga na mona ete toyebani pete car na internet makoma kisko ko salanga ba apparition moko surnaturel diabolique na kati ya chambre na kati ya ndako na kati ya ba toilette donc vraiment na sali presque na sala presque 4 ans sous l'oppression satanique donc na la ralisu pour nité
à cause ya ba film pe na ba événement on a mona qui et zala qui vraiment très 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 dangereux pour mon âme, mais Jésus m'a sauvé et na kolobelango na émission oyo et témoignage na ngai po isunga pe ndeko moko azali ko traverser ba moment ya ba oppression. Mon oppression prophète Apoka Songo oyebi tozana mokili oyo tango to sala émission bato bazo analyser pe hein bato yebi loba ya nzambe bato mususu baza bato mayele hein baza un peu évoluer na science et ba loba or mais ndenge nini yo mbala moko bandi viango aussitôt au côté kaka on s'enregistrer bien sûr na site wana rencontre mbala moko le même jour okutana mutongo mbala moko est-ce que ça qui vino ya avant depuis kala avant mon fille yango wana ya mundele ou bien c'était seulement aussitôt au côté okutana la première personne okutana na ye ndiye mutako ko sala aventure wana non nazalaki nanga da na kata site wana nazo meka nanga mais ezalaki ko tomber siko na malchance naki ko tomber na malchance moko na ko kutana siko na fille wana donc basi des rencontres la plupart basi des rencontres mingi ezali ba endroit moko diabolique za endroit moko satanique et bato misala babe mingi bayaka ko se loger wana na but ya koluka ba proie bato baza na kati ya ignorance bato tamona na kati ya ba désir charnel la convoitise posa ya mokili bayaka kokota na ba monde wana et bato misala mabe lokwa bazo opérer na spiritualité baza na connaissance moko mais ya bien te pour détruire. Non alors soki baye na ba site wana yo soki oyeli koluka mobali pona mbongo to pona okende poto okokuta na pena ndoki e akobebisa pe vi na yo. Apoka Songo eza façon pona yo te ko sala combo aux autres pour bato ba découvrir Rio na Africa Info oyete pour bato makena bon c'est bien que ngana za quand même nous découvrir qu'on s'est marié même bato ba kombo maka ba congolais hein côté na kombo nzambe kombo Yesu bon et après avec un témoignage ils ont soutenir Rio et après ils a pour na bongo te ou bien c'est vraiment c'est l'histoire vraie et l'histoire vécue vraiment ça histoire moko vrai on en a vivre donc fiwana akoma ko apparaître na kati ya ndaku mona vraiment au vandi ozaki no marié na sana no marié mon pena que au vandi au tanga bible au senti vraiment que na ba neuf ma ko senti ki na bien moi sur na na kati makolo nanga abani ko sisenga ba partie intime nanga po ils avaient raisonnement non live dans mon film d'horreur au total na TV nga na vivant yango na mokili boemi supolele donc na koma ki vraiment liboma na mona ki liboma parce que na koma ki ko mona makambo o miso abo motozo ezo ko mona te donc fi wana ko mepena ko tanga bible bo aye na makolo bani ko susinga ba partie intime na ngapa déconcentrer nga jumsu na vana na bus na uti musala na zozonga na kuna moni tigre moko koti na kati ya bus azo ya ve ngapa déchirer nga na moni cage moko uti likolo kiti et encercler à se fondre le quoi bougie donc na ko mepena na idée que na bimata na fenêtre na mibwa kamutu ke bomangai mais Dieu était là pour me protéger donc na vivre ba oppression moko terrible na combien coûte au sambela nzambe bomanga po nini convoitise pour ça ko lula pour ça mokili la Bible dit le salaire du péché c'est la mort donc c'est la Bible la mort ce n'est pas seulement physique mais c'est spirituellement aussi c'est aussi spirituel mutako kufa na nzoto akufa na molimo mutako vivre na nzoto à vivre pe na molimo éternellement donc la Bible dit j'ai mis devant toi la vie et la mort pona eloko yo lingi nzamba tikeli mutu aza matikeli mutu ye moko azala arbitre ya vie na ya pona mabeto malamu do yo soko poni malamu pona Yesu po Yesu ndazali ebandeli pe suka ya parcours ya vie ya moto na sena mokili soko poni pe mokili pe et la tsoba film nango mais la Bible dit ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde celui qui aime seulement l'amour de Dieu ne point à lui mais ngana linga ki mokili et mokili nga qui produit mort kati nanga mais Dieu m'a délivré nazo koba na un témoignage oui et comment vraiment que ceux qui n'a vendu nandaku mon ma musique ezate mais bafle place outi na ebité musique bandi ko beta makasi musique yango zo beta ba musique ya ba ancien succès ancien succès ya kala ya ba musicien qui sasa awa ezo beta pena soko na lukina ta la place musique ebeta ta au mona musique ekati donc jumsu na vana nandaku naza kota la TV na moni mutu moko na maboko na guitare ya 5 cordes
guitare ya 5 cordes maboko kaka ya paraître liboso na ngai betika 5 cordes na et disparaître ce qu'on a surtout qui donc ba effet moko ya babiloko moko boye neti donc mutu pende kuma penda ko beba quoi okota na douche boke wana na yo moko na ndako wana na moko na ndako omono okoti na douche oke sukola bomo na mutu amutu ezobima na me ezozonga na ezozonga na sala 2 semaines na so na otambola mutu asimba nga na nzoto mais so na baluki boye mutu azate so na otambola mwa na mutu osimbo boye baluki boye mutu azate chaque nzete na oleke fona mona maboko ya bato ezobima elingi ebendanga na nzete na combien ce otambola kana kati ya prince donc neti kaka na bato tanga kaka beba parce que chaque nzete na otambola faut liboko ya mutu ebima esa neti ebendanga ye donc nakomaki vraiment na kati ya peur nazalaki rempli na angoisse mais Dieu était là avec moi parce que mutu na semence ya nzambe kati na ye même si diable a luki enterré yo mais si ce n'était pas le temps de Dieu Dieu va te ressusciter pour que loko atia kati na yo et ça la ndenga ressuscita ki Lazare. Donc mon frère, je te dis une chose, tout ce que nous voyons sur la terre c'est vanité. Jésus-Christ, il est la vie. Je suis jeune, nazape boga, mais qui beauté nanga oyo so na kufa ki sans Yesu elingaki ekotsanga lola te ozomona donc nazo te ya ba jeune bazali ko landanga na moment oyo et vraiment la jeunesse va passer nenge bo bébé le kaka ki bolenge pe ko le kapé lobi komi mpaka alors faut ko yebe sika nini okokende après la mort ozomona donc mon frère Franck, je te dis une chose, na souffrir makasi ba jeune boni na salité ba prière boni na prier te na koni na yebisa nzambe bomanga longolanga na mokili. Est-ce que tant ozo lekisa ba oppression wana ba réalité nyoso wana ozaki na batu bano partager na bango réalité wana autour na yo vraiment nazaki na batu na partager na bango réalité wana te nazalaki wana ko moka na motema na bano moka na motema nazaki tronda ku 2 fois ça m'arrivé na vandi na chambre lali au mo pena ke moi si a écarté ma colo au senti que sexe ya moi si likolo monoko na yo ezako azolié sa yo pena sexe ne ya kolié sa na dolali mo senti moi ça azolié so sexe na yo et nzamba bande ko permettre biloko na kwata lisanga ke babaje ba cave wana ko sise sexe mobali ko sise sexe moi si babiloko wana eza babiloko mo ba pratiquement sodomique et Dieu n'aime pas ça. La bouche c'est pour manger et pour adorer le Seigneur mais tant yo zo zwango zo kendo tchango na ba partie intime ya monte sika ba règle zobima sika bo sote zobima eza babiloko eza ko honorer nzambe te mais bato beli ba en haute ozomona tozo fongola la porte d'entrée miso na ba vie na biso à travers biloko na Dieu permettait cela pour m'apprendre comment marcher avec lui quand le moment de mon ministère va commencer na enseigner ngona bato o baza dans l'ignorance pour bazala éclairer. Ça m'est arrivé une fois, je dormais na tala likola chambre na moni sexe ya mwana mobali ezata ba 9 mètres ezata na mulai na butu na moi et continue na nuit c'est bando coucher ngai vraiment comme tina mutema na ganga Jésus sexuellement bini et disparaître. Pourquoi babilo kwana na nombo nango parce que je couchais aussi avec les hommes. Je couchais aussi avec les hommes nazote ya pe bandeko bazaba ozo inventer makambo te makambo yo moko vivant. Non, c'est vrai ça prophète apo. Mutu moko tako tanga kombo Yesu akobeta bolamu ya Yesu sans expérimenter bolamu wana. Donc faut au moins bolamu wana na vie na yo pour témoigner yango. Je peux pas témoigner la grandeur de Dieu sans expérimenter. Tango lo bakono coucher na mibali, c'est-à-dire yo zaki moi si te yo ndo zaki mobali. Mais je couchais avec le PD à cause ya ba vie à passer. À cause que nazo moins 50, nazo moins jean, nazo moins t-shirt. Ça me poussait maintenant à ça la bablo parce que je traversais des moments. Wana na kim toka ne okepoto. Wana scolaire na zeno na kim. Nous sommes en Bible dans Lévitique 23. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Nous sommes déjà babiloko nzamba pekisi ya kusangisa nzoto mobali na mobali eza babiloko nzamba pekisi yoko sala biloko wana poke ne poto ozwa jeans ozwa pantalon mais pantalon ko nzuluka mais Yesu na via mutu nzuluka ate bozomona o Yesu apesinga lelo elekina oyo ngana na welela la mokili bozomona donc mona na sexe mobali koto na nuit se bando coucher à plusieurs fois à plusieurs fois yelanga et salanga bongo pena mo à plusieurs fois
plusieurs fois na wana ezalaka soki olali soka na lali donc butu na ngai ekomaki moi na ngande koma butu parce que ozobanga kolala na butu baréalité bane kovivre wana boye nayebi ke naomona babiloko moko étrange donc nakoma na koveiller nakokokanga misu te donc mon frère je te dis une chose pongi est important na vie ya moto et mutako piso pongi malamu ezaka nzambe. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de milliards, mais si tu manques la paix dans ton âme, si tu manques la paix dans ton cœur, quand tu as mis sous 5 minutes, tu as dit batu musu baluka kimia na drogue, batu musu baluka kimia na musu na diamba na ba whisky makasi pour maîtriser esprit, mais mutakela esprit azali o aleki whisky, o aleki drogue za yesu. Donc soit zakati na yo mutema na yo pongi na yo ekozala ya kimia et lelo nakoma kolala bien mais nakoma na suka esika ni nazaki délivrer. Très bien. Alors tu évolues bien. Ce qui est vrai c'est un témoignage, mais tu profites à peine de ma question et que ça la biso vrai. Alors pourquoi na nyonso wana c'est tout la réalité où ezaka sexe moko spirituel ou na rôle bon surnaturel ezoya ozomonango mais dans tout ça ozokanga pourquoi tu ne partageais pas avec des gens parce que vous avez quand même un voisin vous avez na bato eba na bango même na téléphone ko benga pourquoi bande ko kanga motivation ko kanga mona motema pona yo mo ezaki nene vraiment na bande ko kanga na motema na côté mais nakomaki kobanga batu nakomaki mwana méfiance moko envers batu parce que namo déjà mutuda provoquer loko katinanga pona ngana batu na basi bakomeka neti être moros et dangereux pour moi donc nakomaki trop se méfier ndakuka na prier so na kufa ka na présence nzambe ozomona na mona pe moi deux pasteurs mo basambelelanga mais eloko mo esalemate eloko mo vraiment esalemate mais na persévérer kaka nga moko car la Bible dit persévérer toujours dans la prière au monde on va nanda ko biloko so bouger yango moko biloko so bouger yango moko biloko penezo bouger moi penezo olali mais olali koute mozo sentir na ke bato ba matana bescalier baso kita jumsu na lala na mbetu na momna nguma ya munene azo linga nganzoto oh oli ngati na nzotoko na balu na fungoli misu na gangi Jésus nguma ngo a disparaître accueilli mais Bible solo je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi rien n'est pour vous nuire donc malgré serpent na bandoli nganga à nuire vie na ngate parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc nguma na zo linga ngap na pa na gangi Jésus a disparaître sumsu na fana na chambre na lali parce que na comme trop chambre parce que na mona kovanda na salon wana musala okati ou bien on continue okendeka musala vraiment musala na comme ko kende même bareta na comme okende bareta parce que butu na ola ozola latin na ola la to mona musala ke reta ba reproche comme trop c'est comme pena na niveau pena ke ba na ko diminuer ce que ba heure ya musala ba mono ndena on négligent na ko OK ba pression butu ozana makasa ola mukana tongo te ozomona donc na comme to préférer na kata na musala mena lukana no kimia na ona ba ozomona donc je me suis dans la chambre na chambre na moni musicien mon boye abimelinga na chambre na tanga kombo nete abisela ya Congo ya munene na Congo batu babina musique na abimelinga na chambre elongi na ye nzoto na ye luketu aza cheval na ganga au nom de Jésus musicien ngo abani ko kima le roi cheval kutu na monene ngo kima na esprit et nzamba bisi ngo moni musicien moni c'est un démon il s'appelle Akram. Donc les bozo ta la musique na ya bato yo bozo kota en connexion spirituellement na ba démon o bazo pesa ba on ba succès oyo parce que la Bible dit Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Quand les gens chantent la musique du monde bazo yimba bandombolo ba rumba bani na ba boîte bazo bina il y a la puissance du diable qui descend en ces lieux et qui taka pona ko kota na ba via bato ko bloquer ko bebisa ko ruiner ba venir ya bato ozomona muto to ko adorer to ko kumisa za kanzambe ozomona je me suis na lala na zaki na chambre na mona musicien mo robo ya kisasa awa pe ya munene pe na senti Solomon parfait na chambre ya mabeba Solomon baneti ba ishabwe et ni kanga zolo on atala bo na moni musicien mo azape mutu tono solane bien et na ganga au nom de Jésus a disparaître
nzamba ebisinga ti bato bando zala na bango bando kotoye bango zo sala na bango zo ka musique na bango bakomi so proie ya Satan yango moniti bazo apparaître po ba réclamer âme na yo na yeso bandeko balinga musique ya mokili olingaka ba musique ya monde okota na kati ba vie ya monde ya musique ba boîte banini ndeko nanga je te dis une chose biloko na nyonso ekoti so lola te bato wana oyo zo yemba musique na bango bazo adorer Satan baza na posa bayeba pasi na yo te atozo souffrir ba roya te po bayebi yo te alors nzambe soko zana ye comme moninga po yaza moninga malamu ata na hôpital akoya mais ba misana bakoya te po bayebi yo te c'est le temps d'abandonner les sentiments et les plaisirs de la vie et quoi aboutir na eloko moko te kati na biso donc na ebité nazo koba na témoignage na mon frère Franck donc nazaki muta milieu ya musique no moni ba conséquences wana pe nzamba ba no talisanga ke tale loko produisaki ba lien à travers ba biloko oyo na vie na ye et puis nazaki pe muta ba masturbation na ndeko beta ba savon trop omono koti na douche boyozu savon ba savon wana bo mwana to tango zaka déjà jeune te ba mikolo kaka avaka na ye pa yesu mono koti na douche bo bando se masturber ozana salon zo tala pornographie zo se masturber ba biloko wana nyonso koti ki ba démocrate na ngai ba masturbation eza misala Satan les muta za ko se masturber na savon kunyo sur masturbation et quand à démon dans notre monde ils à la base nous souvent ça la sexe à plastique au vendre moko na chambre fungolo makolo ozo côté sexe na plastique ozo coucher na démon sans le savoir parce que Satan a utilisé un instrument na pour les kanasima peut-être oza ono mobile azate non na sele na nga na chaka misapinga moko na sala ndeko nango so se connecter na ba mari de nuit eza source ya ba mari de nuit eza source ya ba célibat source ya ba chute na ba affaire ya ba te beleza monde wana ya masturbation eza connexion mobimba avec le sirène des eaux. Donc, muto se masturbaka, kotaka contact na ba sirène des eaux et ça sera difficile pour lui d'avancer même s'il est marié, ba koluka ba boma. Libala on appelle ba kotaka esprit ya kanda, na esprit ya ivronerie makasi. Et moi je suis oza sérieuse, akolinga mobile ya kutite. Suka sani. Il faut ba panzana. Donc nazo yebisa mutu moko se masturbaka nazo yebisa mutu moko amichaka misapi nazo yebisa mwasi moko utilisaka ba objet pour na ko se faire plaisir nzamba bimisanga na biloko wana pona zongela yo lelo pona teya yo na bimiso pe na kati na molili vraiment ndeko na ngai ko se faire plaisir yo moko bibezolo ba loboko ezobetisa mabaku kata yango lingelo batezwa mbeli kata mais Luka o se détourné na makambo ekozangisa yo royaume des cieux parce que lelo la li na mbeto zo ntame sa pezo beta savant soki trompette ebeti pa écoute on a savant na maboko écoute on a objet wana na maboko okosala ni okokende en enfer mais Dieu m'a délivré dans ça c'était pas facile parce que je désirais la délivrance bah désira kango délivrance bah désira kasoko lingi comment on a délivrance parce que comment il n'a pas si comment on fait une situation difficile, oppression wana et au moment qui est bon comme qu'on tendre vers la mort. Il y a encore plus qu'au sein à délivrance, c'est pas un Nzambe. Vraiment dès qu'on a un on va à vivre na via passer. Mutuma ko linga passer azate. Il a qui meka pa Yesu pour Yesu nazali azali le sauveur de l'humanité. Yene mobiki c'est lui qui m'a créé. Alors téléphone ce qui est panne faut me manquer na réparation de ba ko bongisa display wana de ba ko bongisa câble ba changer ce que lo ni na kati téléphone zo mobimba ngape nazali chombo ya Nzambe nazwa ki pe ba panne display pe bebaki ba câble pe se déconnectaki na kati alors fallait na kota na réparation Nzambe zongisa nga sika Nzamba zongisa nga sika ponga pe sikoyo nakoma ingénieur wa ko kende pe ko bongisa pe ba pani o pe ba musu bazana ngoko bazonga pe sika. Très bien. Nanga te continue un témoignage. C'est trop douloureux. Nazo landayo, nazo comprendre et puis nazo lando vraiment avec beaucoup d'attention par rapport à Oyo Vivaki. Alors, na moment nyonso wana, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que le loco m'a délivré? Parce que témoignage là, je sais que je servi pe na bande ko bilbo landa biso. Vraiment et là que ça là que pour nous à la délivrer ça qui ndé na otiko loba na désira qui délivrance na moni ke na bundi na makasi na ngai et je simbate
Et vraiment, mon frère, presque 4 ans, cette femme-là venait me presser sexuellement sur mon lit pendant 4 ans. Aso ya pena coucher na ngola la pena bosu. Osatina ke moi c'est moi vandelo na sexe abando coucher katata. Osutu ka ba sperme c'est bimake. Eza pena omoni yango boye. Na moni pena ba sperme bimi. Eza pena bato ebele peta azaka lali asutu ki bilambe so longwaki. Eza makanisité, eza rapenda démon. Eza réalité. Parce que la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie la chair nous sert de rien. Alors molimo ekope sanzoto na yo puissance pe force. Ezaka molimo nzambe na katina po molimo nzambe katina yo to lali mais molimo nzambe comme le roi caméra ya nzoto le mungu na ye emona e bengana ye mais so za na molimo nzambe te ata domona ngo mutu sa che ba drink akoyi be balongole pe bilamo ba supe porter mon senti pe rien parce que na minta na conscience ezali sous-souté parce que lisu mukanga pe mutu conscience pongi pe longola ka mutu da conscience au côté na domaine na monde na réalité mon corps spirituel. Ça peut na batusu bazala libe lambe longwe ala liba lam ki amoni ba sperme eza ba esprit OK na kombo Yesu eko kokendela ngo il suffit oluka basala nzambe ba prier pour na yo ozo mona na vécu na vivre ba biloko wana pendant 4 ans olalo lam ko moni sperme olalo lam ko moni bilambe longo olalo lam ki mutuma bazo matelu netsa coucher do je vis ces choses là à plusieurs reprises dans ma vie et à cause ça là que mama wana nzambe ba prière je me suis na vanda boye nazo prier nzambe aye asimi ngai na loboko memi ngai na monde moko bezaki vraiment très sombre les tokomi wana na moni lumière et apparaître wana na moni bana ebele bazolela ba bébé bazolela makasi na ba bracelet na maboko na tuni nzambe eza nini nzamba ebisinga lo ba bébé eza ba bébé o ba vorta bango ba bebo ba vorta bango ba mama na bango ceux qui ba se repentir te ba vorta bano yo le jour du jugement na ko laksa bango ba bracelet on les a marqué na ba kombo ba maman ba vorta donc de quoi vortaka c'est le temps d'abandonner. Jésus-Christ t'aime beaucoup parce que molimo moto ezana kati ya makila ya moto amna moto eza makila na alors là yo sopi makila moto mobimande yo anando sacrifier donc entre parenthèses le que ça là que na za la délivrer parce que na moneke na comme na suka Frank libundi ozomona oyo eza ponzamba lininga ndenge moi chemise vandi beza ponzamba lininga azesu na buyo la ke lokote azesu na buyo cha montre na bokote parce que na nomuna ngo hello côté pour na cause à remsuka na zambala mo prière ata 8 fois par jour pour chercher la face de Dieu et nzamba ki ko diriger ngai na kati ya monde wana le to komi entre mesquise to komi na monde ba bébé nzamba expliquer nga loko wana ayo memanga lisu quelque part na moni ba mbasi azemi ba tubi bango ba mbanzimo ya minene na vagin na tuni nzamba ezani na basi azemi oyo ozomoneza basi azemi oyo bazana bakati ya mabala bazana bazemi ya mibali na baome bakenda koluka mibali musu pona libéré libanda alors bakozwa pe salaire na bango ceux qui ba se repentir te je mususu nazo prier kaka nzambe pazuinga meminga su na monde moko boye na moni bazozwa ba demo bazozwa ba cigarette ba tuba batu na banzoto bazoganga bazozwa milangi ya ba bière bakota batu na matoi bazobeta bango boye na matoi on a tuni nzambe zani nzamba lobi bato balingi via shimoki bazala tourmenté kana shimoki bato balingi via bière olokende église vendeli bar 24/24 yo kaka musique melomela bière wana mulangi wana ba demo bakotiliza ngo pour ba tourmenter sexe oyo sela ki kidumba au moment za marié au moment où nzamba keli oza temple na ye yo kesa kidumba sexe wana peka ba tourmenter nango nus wana oyo sela kifia ya kipede ka yango ne lobi ba demo ba tourmenter ka ne loko oyo yo remplacer le nango nzambe Olenzamba zala le premier na mité ma biso to tchesko ba sentiment monde na mité parce que sentiment on a ça va tourner mal contre ba vie abatu ebele mais nzamba lingaka liwa mosumu kité na yo koluka pasteur moko boye pasteur na nga je le salue en passant fiston Kalambai pasteur na nga bisingai fukama na prier pour na fukama tant on pasteur au betela ki histoire non au betela biso le na émission ou bien au yekara bon on a besoin prière non na betela ki expliquer qui est na bisinga OK problème te fukama na fukami on doit prier pour nangai il commence à invoquer le sang de Jésus là azobela le sang de Jésus esprit on a ce que ganginaza satan
nalingaki na détruire via mono pour mono yo azana mystère ya nzambe makasi voulait délivrer beaucoup des âmes parce qu'on a tenu au côté là qui est wapi on a côté là qui est internet na côté là qui est na internet après na quoi na se retrouver na commis double am nanga komo tala nzoto na komo kasko nzoto nanga kele posa na zonga suna nzoto tena kende mbala mako donc nzamba tali senga nini ete omoni nzoto mutu eza lokwa téléphone na carte mémoire nyonso tozo enregistrer na téléphone et ekota na carte mémoire mko nzoto ekufa ezongi mabele nzamba ozwa ama mutu nzoto mutu na ama eza lokwa carte mémoire na téléphone am eza carte mémoire mkolo yo kokufa na nzoto eza lokwa téléphone ekufi nzamba ozwa sko carte mémoire amna yo nyonso salila kinzoto eza enregistré na âme à partir de cela que nous serons jugés à partir ya ba œuvre na biso ozomona nzamba la kisakinga ke na komi double et là ça que nzoto rokende mais molimo eza na destination moko frekende ozomona mon frère donc nena moni na yeko sutuka na senti que non molimo na nga ezongi na kumisi nzambe na sanzo lienda à partir ya wana après quelque temps na kiko lala na loti ndoto na ye répétition na église ba buki instrument nanga parce que na zé batteur na mbeta drum ba buki instrument na tuni sœur moko ana buki instrument nanga sœur na lobi mutuma akota ki abuki ngo nto ebesika kete quand je me suis réveillé nzambe bisinga tika batterie va prêcher ma parole. À partir de cela, nous avons appelé Yanzambe, na ba formation monsieur Miki na ba enseignement ya Yemoko Saint-Esprit de l'EOP singa pouvoir au Congo va par-ci par-là va annoncer la bonne nouvelle que ndeko sunga pe batu bazo souffrir au bazana katia ba problème au bazon dimension existence na ngata cause ba souffrance va les aider va le délivrer je suis avec toi yango moni pe na nzela na yo pe na profiter na lo ba témoignage pe sunga mutu moko azolanda biso. Amen. Et moi je crois que bando rebelle baza béni par rapport à passage dans la mission na biso religion info parce que biso Afrique info tout ça na plan retendre micro na mutu nyonso azali na message il y a qu'à passer ou à s'exprimer librement. Moi, je crois que ça s'est fait. Mais, dans la recherche, dans sa vie, avant de faire une émission, nous avons tombé sur Bandeko Belé, notamment Thomas Pida Kasongo, Bandeko Belé, Batal Singa, mais au commis côté, il y a un bala na Kinshasa. Nous avons habité au niveau de la Sabatonini, yo bongwani, ou bien, bon, tu voulais dire que nous. Parce que bon oui on va délivrer certes c'est bien mais au côté na balabala ndengeni pour il faut côté na balabala l'église belle na Kinshasa au monde côté na balabala c'est pourquoi à Pokasongo vraiment na yé déjà mbora oyo ba 3 fois déjà depuis Nzambe ya benga na sela donc parce que nzamba zunga na balabala azong singa peka sus na balabala pona péché pe ba oyo bazo trembale na nupe na balabala ozomona parce que na balabala ndezalaki ministère ya Nzambe Nzamba sa l'église Jésus sa l'église te ya zaleka libanda parce que libanda nazwaki ndumba libanda nazwaki miyibi libanda nakutana kina ba melibangi na libanda ozomona parce que église lelo comme na ba conforme kasi TV split nini mutu msoza pantalon toboka ayoka soni anakota kuna bata ba veste pasteur bokoma na ba iPad bokoma trop Android ba pasteur ozomona biso ba Android eza mawa trop ba oyo pona ya église propre ba aspira ngo donc mona sko mona nguba moko boza pantalon toboka makolo même sous saliti ateki mona kota boe complexe wana déjà atena kota teneti na kena na église mona zaika na couper mais nazali nanga koleka na uka misiki beta na bia na kokota natala nonu esprit na bango ono okota te ozana kilo kendo lata na pantalon na si bango na yeko luka délivrance na si boka na luka délivrance na yeko luka na yamba Yesu ono ozana après na si bango naza prophète maman ko na ovanda na flat moko maman ba ko molenga na bia boyoki komba flat bo ko molenga oki komoki nazaka na Canada bo molenga mais couper oyo na ina kota na luka na sambela na bino obona kota na sala ki bongo pona tala ndeni ba fonctionner mais j'ai compris une chose que batuba na kati nzoto trop ozomona ba mutu msomona ba climatiser nyamuna mwena kote zati mais ngasi konzamba tininga sikoy pa bato yo baza déconsidérer o ba muna keno bango te ana dimita na offrande top ya Nzambe nini
parce que nzambe atininga pa na bango po bato na babongo na bapesa nde nzambe offrande ya solo dimi ya solo mitema na bango pe am na bango o nzamba yelaki akufelaki biso na kuluzu po na dimi te po na offrande te mais po na milimo na biso ebika. Donc un homme de Dieu qui met d'abord l'argent en premier ma compassion et milimo abato que l'œuvre de Dieu fonctionne avec la compassion. Sans la compassion au kolanda brevité au kofuka milayete poison et l'autre côté. Mais en réalité aux anakatsa moto zamba tchayango eza moto ya koleka finance. Amen. Prophète Apokasongo. Une question encore. Des recherches selon l'engagement fonctionnera en Afrique Info. Après avoir été na balabala na batongo ndongo sala ndengwana. Na moi qui vantar no qui mona poto bon ozana bambongo na yo ozana ba outi poto oza bogar jeune garçon faut vanda o chema pa ibele o sumba mayonnaise sumba baba nini ozo kaboela bato fele est-ce que on sou bonzambe kaka? Oui, Jésus aliana bato Jésus multiplié mapa ozo mona ngai na sala ke loko na te pona laksa bato ke naza vanta ou bien non l'un de là na souffra trop. Franck ngazana banzala mususu penda ko mo penda ke babengo na fête te mais obi ke fête mo ezana venu wana même sou na bandal petem sou na sinking na kepe na telemi na mulongo na zelipe na zuisani na chebiloko na bandoli na nganzela nzela na mai na misu ba mapape katanela nga na nzela bo sotelo visible penda bo na 16h30 batu ba omona yo mais nebisa nzambe jour sou li pape katana nga na nzela na bi mukolo changer vie na nga na peso vie na nga e mbongo na nga nyonso ko pesa nga c'est pour aider aussi les gens qui souffrent. Et on mona kana ko ya place mo na te amen amen ma pesa le roté. Il moi $50 na rotina na mama poto abazui ba pistolet wana ebele mais on est tata mutule ko pesa moi des pistolets mon copo café. Akomisi nzambe. Biso to mesana bongo te. Biso mesana ba to ya kande ko pia. Yuko misu ko pesa. Au moins te quelque ba pasteur mususu ba ko sepela note. Biso to na ensemble ba to mapida ka son to kutana na marambo wana te. Tokona ba église belé awa tokuta na marambo wana te mais yo komi otei na balabala osengi kiti ovandi komu kabola bato ba mapa bato ba mono ndo za vantar to mono ndenge mwandenge ba pasala nza mususu bien évidemment non vraiment et si ka obi nzambe ko pas délivrer ndumba il faut zo ndumba mona katsa bandumba pas délivrer mutanzala il faut azwa mutu moko nzala na kati ya bato nzala po ozana motema ya ko comprendre lecture na bango très bien que muto ya zolala nzala azo raisonner ndenge ni parce que ngape na raisonner ndenge azo raisonner na kati ya mental na ye sana sola na ye. Donc une fois que na pesi lipa abongola motema te au moins aller atoni le kumo zongeli nzambe. Donc on a travailler na te pona lakisa te batu ke na pesa kan non bibe pezoloba c'est lui qui sème abondamment moissonnera abondamment ozomona donc ministère ezaka te yo zwa kama bondo tchaka na poche o tchaka tongisa libomo non et bongo bato bazona ba église basa musu baza ba maladie musu bana bazotanga te musu baza na ba problème ya minerval. Pasteur, quand tu as de l'argent ça l'école ça l'hôpital osunga bato ngana e na ministère na ngai na ndimite pauvre sala parce que on a malchance à Congo ezoa malchance Congo ezoa ngona na ba église de réveil ba pasteur o à ça l'école bato batanga ko soki ba sali à ça centre hospitalier mokwa mais kende kuna zo traitement ko yoka moto ya facture soki ba sali école d'ailleurs tu ba mingité mais c'est qu'il y a malchance pour na Congo ou bien zanini prophète sunga biso no yum tuzana biso yuma mozolo ba oh mais c'est le contraire et la réalité te va en Congo. Vraiment ngai ezo dépendre selon vision mutu na mtoto mwana ona nzambe na ye nga vision oyo nga na zwa epankolo na ba vœu ona sala que nyonso na kozwa c'est pour aider les gens qui souffrent. C'est pour aider les gens qui souffrent. Bon hôpital, ba école, ba taxi, ba chambre froide, muta église na eloko tia na musalate na PC taxi asalaka ayaka ko financer ba maman baza ba problème ya kotangisa bana moi $200 te kamakala et ko déranger te. Moi $200 te kamakala atangisa bana na ye ezape bien mamana akomona loboko ya nzambe à travers action yo salamo que nzambe pas visiter. Dieu a 1000 façons de visiter les gens. Il peut visiter son peuple à travers son serviteur Moïse abande pe kolela nzambe kitama pa batoyo
mia eza makasi bakokufa awa pesa bango mapa Jésus moko lobi bato soki na tiki bango bakokufa na nzela po baliete Pierre ndenini tata bimisa mbongo sala bazaki pe na économie ko sala ke batupe balia au cas de nzala au cas de problème. Donc esprit ya égoïsme il faut elongwa na kati na biso basali ya nzambe esprit ya yokaka bandimi nzala yokaka Dieu va juger beaucoup de personnes à cause ya égoïsme ya manipulation. Ba mauvaise prophétie pour ka aux $100 $200 $300 mais mutu aux un souci na yeti oza na mbongo te prophétie pe ya ndenge ya vite fait prophétie moko boye netika po bi kena suka aux actions de grâce au front du prophète c'est du vol. On doit arrêter ça. Merci beaucoup. Moi je crois que on doit arrêter ça. Bandeko Bolandi le prophète Apoka Songo de l'Ottawa parce qu'azara mboko tara na Canada. Mais biso, moi grâce à la race Moutaye, pour rendre biso visite, et je crois à partager na biso ce qui est important. Et Moutuna Kouane, je crois il a compris de sa manière également. Et Moutuna Moutou, je crois que Azali na discernement, discerner apôtre, prophète Apoka Songo Aoutikoloba tout à l'heure, ou paninko boaka boaki, ou paninko simba, ou paninko salela. Ça dépend de lui, mais biso, instrument, on a matché à PC biso pe. Ils ont un moyen de communication au Afrique Info pour que le message comme le Rabino partout à travers le monde de Bozali, c'est notre contribution également. Le prophète comme Nasuka, au Talaga, aux Aranapoto, aux Anamboko, ils ont évolué, ils ont vraiment avancé à Marambo Belé, au Talaga, tout ce qui se passe sur l'internet. Monsieur Salaga, direct na Facebook, na YouTube, Salaga na moyen de communication belé. Ma prophétie est Pessamaka, ma thé est Pessamaka. Quand tu regardes tout ça, tu te dis quoi? Surtout, tu as un prophète belé, un musicien bon wani. Il y a incriminé, tu regardes la réalité, il y a l'église corps de Christ à Congo. Ce qui se passe sur Internet, ils ont au Kinshasa, ils ont au ailleurs, tout comme en Europe, en Amérique, quand tu regardes tout ça, lecture d'une salaka. Vraiment, par rapport à poser une question, il y a des serviteurs, des réseaux sociaux, tout ça. Vraiment, moyen n'y sur les aliments là, pour na côté à évangile. Mais tout ça là, il y a un esprit de manipulation, que Dieu m'a dit, mais au moment où Dieu t'a rien dit. Oh, Dieu m'a dit, au moment où Dieu t'a rien dit. Et biloko anande, ils ont quand Dieu t'a rien dit, il faut se taire. Parce que Dieu n'est pas notre camarade. Tout ça, quand on a commoné pour tout manipuler, il y a de vrais, il y a aussi de faux. Quand il y a l'original, il y a aussi et le pirate. Donc, original Bazali, pirate Bazali, mais Bible Zolo Banini, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Merci beaucoup. Le prophète Apoka Songo, nous sommes à la fin. Peut-être un dernier message par rapport à votre passage dans l'émission Religion Info. Vraiment, et nazo pesa numéro nangai ba coordonnées nanga mutakoko bengangai peut-être message touchakio peut-être on se retrouver ne lo comme on a kati awa olingo tika olingo abandonné. Vraiment je suis là, mon cœur est vraiment disposé, grandement ouvert pour vous aider, pour vous soutenir dans la prière, car la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Numéro nanga contact au ya Canada nazo sel en na WhatsApp c'est +1 613 410 51 06. Je le répète, +1 613 410 51 06. Numéro nanga ya Kinshasa au nazo salela na Kinshasa, ils allaient +243 89 88 33 898 +243 89 88 33 898 et na copé sa page na Facebook la joie de Dieu évangélisation, la joie de Dieu évangélisation na Facebook au côté au s'abonner bisika on a ça ka ba live nanga ba prière nanga tout ça et puis naza na milulu moko nazo préparer et le 19 na le 20 octobre sur avenue Bamboma
Direction 8 décembre, Bandal Bissengo, de 6h30 à 8h30. Et l'invité est cause à la Deningonde, l'évangéliste Deningonde Akoya pour animer et matinal Luana et cause à vraiment malade, on a bien Sibino et le coup maison et Panzambe. Que Dieu vous bénisse infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. On va vous laisser un moment de la prière. Tout clôturons la prière. Il est temps pour moi de désannoncer bien sûr cette émission. Merci bien sûr à l'apôtre Pida Kassongo qui a permis à ce que tout le monde en a facilement et ça libère bien. Merci également à l'espace, la motivation qui nous reçoit avec joie. Ici, nous pensons à Roger Kinkani et puis Caps Willy Kinkela. Merci à Mandego News Bazar Nabiso vraiment bien. Et Nabino Baboni Nabiso, merci à l'équipe technique également, Chaton Kolo et puis les autres. En tout cas, Nabino tout, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Je vous laisse bien sûr terminer cette émission avec la prière du prophète Apokaso. Vraiment, dès qu'on a eu ici, qu'on a mis, ce qu'on a le beaucoup na motema, ça la prière on a eu elongo et bibe solo ba autocollier na se yango qu'on a lié l'écolo, autocollier na se qu'on a lié l'écolo. Touche ton cœur là où tu es, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Le bas Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe limbisa masumu na ngai, limbisa mabe na ngai, petola ngai na makila na yo. Nzambe bolamu yo sali mosali na yo salango pe kati na ngai longola ngai bosoto nyonso oyo bandaki koempêche ngai na landa nzela na yo. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, sois ma force, guide mes pas, natiki bolenge na nga na maboko na yo, kangola bomoi na ngai, tambusanga na kati ya kobanga yo, a partir ya lelo nkolo na sala obe volonté na yo et no ba pensée na ngai yo Nzambe obungwanite libela na libela tikala Nzambe na ngai na kombo na Yesu Masia. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Au revoir. Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bocole. La pommade Awatoza. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,